président Nabiso évêque a conduit l'équipe Mabé. Parce qu'elle a conduit l'équipe première année, tu peux dire Maboko. Elle a conduit deuxième année, tu peux dire Maboko. Mais troisième année, quatrième année, elle a conduit l'équipe Mabé. Aïe, si Biso a démissionné, bah démissionné on a mon côté, bah démissionné on a papier. À combien Biso a papier, à quelle fédération de ton monite démissionné. Renaissance pasteur n'est pas le fondateur, mais fondé ba supporter. Ba supporter mais fondé Renaissance. Chaîne monte lobby te mukunda na e ala na mambo église. Ba les akisa kokate. Ko filmer non ngate. Afanda ake mambo église po bala kokate charge. Ala mwana pesa. So ba supporter o ya mukuna bazoya na ba virus a lokuta trop. Soki muta lobby vérité ba benge filtré. Et bandina n'est pas présent na biso. Présent na biso ndengazana abimisa ba joueur ben filtré. Joueur sogi a sali déclaration ya mbongo na e a benge filtré. So Renaissance ngo ekozaleza ya mutu moko obeza ya batebele. Pour Renaissance ya biso nyoso. Ndenge tozolo baboye toza ba Renaissance. Toza teke bo banani na to ba ube azana azaki na imanité alataka ka kombo ya imanité komba lobaki a passer maza imanité. Supporter balegi ba singa pardon. Quand chaîne na monde ba supporter ba singa pardon na chaîne na ba caméra na ye na ba nimine aseka po biso ba vrai René biso to za to na kanda. Papa penza lobi onzimi ko police équipe na fo. Fa pozo ça so akena na ba cameraman na ye ba singa pardon na ba ndimi na ye. Wana ya bango. Bino bandeko balandi ya Congo Millennium awa tozali en direct ya stade Tata Raphaël tozolobela sur l'actualité ya équipe ya Renaissance bino moko boyebi ke Renaissance dernièrement président ya équipe a lancé qui appelle moko kolobate ye a démissionné na ye na équipe kasi ezana ba OP bazolinga te a démissionné te ba OP bazolinga hier équipe epolaki na forfait tokoti kango boete yango toye siko awa poto solana ba imboka par rapport ya makambo nini ezali kolekana na équipe Renaissance mbote ya mbote mama kombo na yo kombo na nga monsieur David yo penza tango ota l'équipe à Renaissance ezolobela oni bon tango na ota l'équipe à Renaissance équipe na nga Renaissance esa nga na passe na mutema parce que na ata na niveau to mataki na niveau to zokita et ça nga pena vraiment passe na mutema comme Renaissance. Alors neni bino bozaka na besoin que bo gagnera boni ko polate te ezali kamba gagner te mais ça fait ba les ana trois résultats ezana nil ezana défaite ezana victoire soko na Renaissance ka pona gagner italien mo ressemble na même na Europe ba Barça ba Polaka ba Real ba Polaka club te Polaka ça. Alors siko elo nini le kakasi na équipe na bino bon elo que so le kan équipe na biso président na biso évêque a conduit l'équipe Mabé. Parce qu'elle a conduit l'équipe première année, tu peux dire Maboko. Elle a conduit deuxième année, tu peux dire Maboko. Mais troisième année, quatrième année, elle a conduit l'équipe Mabé. Aïe, si Biso a démissionné, bah démissionné on a mon côté, bah démissionné on a papier. À combien Biso a papier, à quelle fédération de ton monite démissionné. Tu as un niveau où il y a papa évêque à celle Biso lobby. Niveau de remettre un match dans mon but. Mais tu permettre de reprendre un forfait. En plus, tu as Kinshasa. La capitale de la Renaissance, ça pour la forfait. A bloqué la licence, a bimisi va jouer à lobby à 11h. Va jouer à la permanence, pas un match. A bloqué, a bien, a tapé 10 000, va jouer à match exact. Mais biso va supporter, tu es belé, tu es au tel, va faire sa membre de forfait, membre de gagner Renaissance na forfait. Alors pour équipe Mambouana et ça man équipe parce que tant sous binopé organisation exacte parce que ba ike bazolela ba obi équipe wana komeka lokwa ya président Mukuna ba o ba banda kinaye ebele ba kei o monité o resomba mai une équipe bolingi batunyo so ba baraki onde mto somba ki mai yango wana tant sous pe sali pe équipe na bino lelo ko mabongo bon wana ezali staff technique onde bazala nende ba conduire erreur parce que dès le début to bando yebisa un tel mutuwe azamabe un tel ya baner roboya soki baninga baye basangana ya ko azena staff technique mabe bazo yebisa yo oyo boya sali boy oyo boya sali yango to moni ba résultat nyoso ikomi biso na Renaissance lelo dans lelo so abongisi na ebo kanga epo nataki dernièrement na chaîne na e bino moka ba supporters bozo sepela ki avanda na e wana batu na ye wana bato ba haleluya amen wana bango biso tozane ba Renaissance to mona pasi
a démissionné biso na papier contre so a démissionné na 11h juste 11h05 muto ya za Renaissance ezanga mutu te mama biso ba supporter to ba sika biso na banzela mais ya tambola na mutu ko aleka biso yo ba benga biso bana bitike omoni esa biso passe biso ba Renaissance bango nde ba komisa mukuna a démissionné na papier à côté ici na fédération à côté ici na Inafoot bon mona makambo échanger bien la Renaissance. Merci beaucoup. Oh merci maman. Yaya mbote. Mbote mama. Ah, olongolo bani. Papa o alingaka mwana na ye. Papa olingaka mwana na ye osa arto avec a poser lobby. Ou bloquer ba licence ba joueur plus ba joueur ba saka entraînement, ba saka interné. Oye na 11h obimisi ba joueur na internement. Papa penzo lingaka équipe na yo. Ata ko ba lobby nini ngo sa arto wana yo posaki lobby pe avec. Et ani. Souci fort. Alors soka se bongi nango bo bongisa na bino. To bongisa nena benga baninga to sulula. Nini elo ni ba bongisa ati. Un papa to bi pasteur asangisa. Ata mabeza na famille ba singa famille benda na mikata na te to benga pe ba voisin to sulula. To buma moto ti. Bo benga ba voisin bo sola papa mbote. Mbote maman. Mais bino yo posa Renaissance. Renaissance ya makila na bunda na Renaissance style lelo ndenge komi bo. So na bana betelo lisolo ya Renaissance ndenge to bana na sansité oyo. Na eba été pe mukuna lelo akoza président Renaissance. Mais totala ki na ba etando eke na biso ya Kinshasa awa bino moko ba supporters bozolo bate. A présent biso mukuna pasteur abundi makasi ne loko c'est grâce na ende Renaissance et telemi. Abundi makasi te. Soki ko bunda makasi biso pe ba supporter to salit. Soki biso lelo to sala ki opération tonote. To bana ko tia ba mbongo na ba finka te, ba rao bank te, ba fura ba nini. Mais lelo Renaissance elinga koma boyeti. Renaissance lelo komi boye pona grâce à ba supporters. Pas présent na club atiaka mbongo koleka ba supporters te. Pas soki otamboli na kati ya Congo club oyo ba supporters baza na moral ya kotia mbongo eza Renaissance. Ngai na roza lelo na tam piaker soki na Renaissance nde ba supporters so ba moni gestion na ngeza bien. Mbongo na ngai ya poche na bano bimisa te na bimisaka mbongo ya ba supporters na osala masolo. Recette oyo to côte saka na Renaissance ba club mse côte saka te. Elo nga na sengi na papa mukuna to yebi bazaki bango 3. To banda ne Pefkin, to zaki na ambiance moko koleka to ba club ebele. Lelo yo ekomi Intel atiaka mbongo te. Pa virus oyo eza na Renaissance na rolo bano boy mama. Supporter eza net na deux camps. Ba supporter musu baza bato ya kamboye ba musu baza bato ya kambo. So ba supporter oyo ya mukuna bazoya na ba virus a lokuta trop. Soki mutalobi vérité ba benge filtré. Et bandina n'est pas présent na biso. Présent na biso ndenga zana abimisa ba joueur ben filtré. Joueur soki a sali déclaration ya mbongo na ye a benge filtré. Soko linge kipite bima kende. Yango pe e pa ba supporters. Ba président jamais yo mona ke bozabino misatu, bosali 2 ans 3 ans ozo sala na société ata 10 francs ya pa moko sate. Mais bovani na baninga ondima baninga ne bandeli. Soki bango soki mutu wana te mais Renaissance elingo ko mabote. Ah nazaka liboko moko soki papa wana te mais Renaissance eza boyete. Mais lelo yo atie baninga pesi bango bayi. Baninga bayaki na mois d'avril avant to beta Coupe du Congo. Mutu nyo salandaki ba déclaration na bango basalaki ba conférence de presse. Baye unité, baya basangana basala unité. Mais ya bo unité abimga bengani bango apesi bango bayi. Soki bomoni batwana boyebisa bango bakeno to bakeno teka bangombe bakeno sala bo. Yango moni Renaissance ekomi bo. Mais bondima kango. Tondima kango te. Net ngai na ndima kango te. Yo o suspendre nanu ba obengani ba président, o suspendre ba section oyo to yebike esala Renaissance. O suspendre bango. Mais so tango suspendre ba section oyo esalaka nanu na Renaissance oboyi bango. So Renaissance yango eza ya mutu moko obe eza ya bato ebele. Pa Renaissance eza ya biso nyonso. Ndenge tozoloba boye toza ba Renaissance. Toza teke bo banani na to ba Renaissance. Po to moni eloko e choquer biso. Eloko neti eza ya makasi oyo elekaki lobi. Ba joueur bakoti 9 joueurs banda vendredi. Bakomi kuna bakoti pe balali vendredi samedi toyebi match eza dimanche to mona 11h ba joueur baina ba moto bakiti wana o nino papa abengani biso apesi biso 10 000 francs bokende bofuta transport bokende match ezati match ezati to sengi papa ta Varese pa mato to bimata na club na terrain po ba mona biso na kopesa bino eloko te na ba licence akangi so kazaki na posa équipe
alingo sa loko wana te ube azaki na imanie te alataka ka kombo ya imanie komba lobaki a passer maza imanie te po biso no to uta na imana to sali renaissance so comme yazaki aza René il faut la sakier qui René na e à partir à lobby ndenga sala ke loko wana aza René te yoko si lettre démission te ozolo bo démissionner biso nyonso tous les René azo sengane lettre so il lettre wana koti lelo pa mama na webisa yo na 1 heure juste 1 heure 1 minute ba webso que président Renaissance à monani kaka biso ba supporter to ko équipe na biso mo ba président on a na posa oloba yango wana. Merci beaucoup. Merci. Mbote papa. Mbote maman. To moni ope awa lelo sujet tozolobeleza makambo ya équipe ya Renaissance oyebi équipe ango. Équipe nanga ko na banda 2014 na bano kumisa Renaissance. Renaissance d'abord fondateur nango ezana pasteur Mukuna. Non, Renaissance pasteur nene balo ba fondateur muta fondé ba supporter. Ba supporter muta ba fondé Renaissance. Chaîne monte lobite Mukuna Musangani to ting balobi boya to sali équipe. Non, ba supporter ne ba sali Renaissance. Mais muta au cadre bango azala kité. Ba ko le pasteur Mukuna na Musangani basunga yango moni batelimisi basungi biso mais bayokanité bango misato mibale bakei ye atikali ye moko to beti bravo na ye po asungi pe Renaissance yango abundi bakitsa on a park azongisi yango tuka abundi mais po nanga na moment oyo asengela tika équipe na façon ni afinga mingi aza pasteur atikala ka conseiller principal atikala fondateur bongo ba supporter ba prépare pour le président. Mais papa totali na ba etando ke surtout na AirTag totanga pa ba confrère na biso to moni pe ba supporters bino bozo lela. Bobi ke papa c'est papa avec kotiki ya biso Renaissance te soko tiki Renaissance président royate. Puisque o bazol ba bongo bazangi ne mayele. Kaka bango bazako finga. Kaka bango baki biloba loba, kaka bango bazo zongela ye. Okene zalaka bongo te. Ba pesa ye merci, ba pesa courage. Asimba na obiso en entendant que mutu mususu aya. Bon simanango mais azalaka to bengani ete. To pesa bravo pour abundeli Renaissance. Sans évêque mais Renaissance ekufa. Mais bino pe ba supporters bo sengi pardon na ndenge bo finga ki finga. Sengi nanga pardon te na senga pardon na muta mokite na penga papa ya Nzambe. Na lobi na sungi yeke a libéré qui patika na yeke ba finga kaye. Yo sengi pardon te. Na sengi pardon te. Pardon. Na lobi ba a libéré équipe avant na yeke ba finga kaye. On comprend. Ba finga kaye te mais azalaka confondateur. A l'occasion muta makasi a pesa biso a kamba biso lokande to bandang na Renaissance. Merci beaucoup. Pas de quoi maman. Olobi nini? Afanda na ye ala na mambo église. Ba les akisa kokati. Ko filmer non ngate. Afanda ake mambo église po bala kokate charge. Ana mwana pesa. En dehors ya AirTag chaîne ni sous ba supporter ba legi ba senga pardon. Quand chaîne na monde ba supporter ba senga pardon na chaîne na ba caméra na ye na ba nimine ya seka po biso ba frère René biso to za to na kanda. Papa penza lobi onzimi ko police équipe na fo. Après ça so akena na ba cameraman na ye ba senga pardon na ba ndimi na ye. Wana ya bango. Mbote pa. Phénomène ya chaîne na ye wana yango toza na ba niveau oyo. Chaîne na ye esala en sorte esomba tous les René na mukili oyo. Asombi biscuit TV, asali boy TV, asali boy TV. Wana eza chaîne na ye na bandimine ya ACK. Oh, qui balo ba makamwana lelo tous les René dans a besoin ba betele maboko a démissionné mais d'une manière responsable a commis lettre après oh bis équipe atiki équipe oh ba tous les dossiers ba licence ya ba joueur atiki ba joueur oh eza équipe atiki parce que mutinyo so oh asali ebele l'équipe to za reconnaissant mais so a okende akei atiki nyo so za Renaissance oh ya koyana sima a continuer atika na histoire akende Bandeko Balandia Congo Millennium, nous voilà arrivés pratiquement à la fin. Émission la biso l'invité Tokitaki Lelo Penza sur terrain wapi awa bozo comprendre car na terrain 20 mai
20 mende tolinga to solama solo Renaissance par rapport à des missions y avec Mukuna nandenge Renaissance lobby ba pola qui na forfait yango penza nde to soli ensemble na ba supporters nyonso ya Renaissance. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Baobi 63e anniversaire ya commune ya Bandalungwa donc na Afrique du Sud mingi na kati ya Johannesburg. Balobi vraiment koza le 20 octobre 2018 biso on se photo zalawana na makasi ya Guilain Kapongo ensemble avec Janvier et Bongo, Anne-Marie Bonga ensemble avec Jolie Mayala, ba membre, il y a 100% Bandal, ba Pesibino Penza, ba félicitations pour la initiative Oyo. Merci na number 1 ya Congo Millennium, Papa Riki di Benzi, Bobby qui salume Banda. Merci à Judith Bonga RDC, merci à Champion à ma gauche éternel, Champion Bobby Ipon Sec. Merci à tout le monde. Hein. Merci à mon grand frère chéri que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Cadeau Nazoa qui vraiment ça me va droit au cœur. Le rassembleur, Bobby Paulin Polécha, merci à toi. Merci à Cécile Osango, la confiance du chef. Merci à tout le monde, Bosé Bele Baïbolingara Tatiana. Merci à Bébé Faïla. Merci encore une fois Jolie Mayala. Merci aussi, hein, Boza et Bele. Merci à Eric Loussandou le Noble. Merci aussi à ADG Bambou Mavambu. Bobby Assi à Tika Naema Solar Renaissance. Bobby Golf Wande Makambu. Je vous aime beaucoup. Bon, continuez à s'abonner à Congo Millennium. Tatiana Osango Câble, maire de la presse congolaise, vous aime beaucoup. Ensemble, une équipe Mobimba. Merci à toi, Ben. Merci aussi à maman Jolie, la maman Ngouli, Motema. Il y a papa Riki Di Benzi. Bobby Poza, maman Solo, Yangoto Bengi, Ngouli. Merci à Nicole Batafé. Merci à Yakato Bofenda. Merci à tout le monde, Bosé Belé. Je vous aime beaucoup. Ceux qui nous aiment à Zongité, retrouvez Tatiana Osango, la Kababi, la professionnelle, prochainement. Bobo Tobondeko Bako Renyo Mabota Mabino. Merci aussi à toi, Jires Mwanda. Allez, au revoir.